Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso ya Flemon HD TV. Na pesi bino mbote bisika bozali. Tika ite kimia na nzambe e bana kozaya na katikati na bino. Oyo ezali émission na bino oyo bolingaka mingi, émission na bino oyo bosepelaka nango histoire cachée. Na kati ya histoire cachée tolobaki ete tozana ba histoire nyonso, ezala ya ba musicien, ezala ya ba joueur, ezala ya ekolo, ezala ya ba konzi, ezala ya ba sénateur, ya ba député. Tozobeta bino histoire oyo ebombama. Yango lelo na kati ya émission na bino histoire cachée, toyambi moko na kati ya ekolo oyo ezanga na katikati ya Congo. Et sans plus tarder, avant to bande émission na biso na pesi mbote na ngai, mbote na ngai na mo boss, patron na ngai madame Dembo Wimbo, mwasi Nzambe et mwasi ya mandefu. Et na pesi mbote na ngai encore na mon sponsor privé, Alino de Nazareth. Na pesi mbote esika azali. Oyo ezali émission na bino histoire cachée. Na kati ya histoire cachée to memeli bino moto oyo akoyeba na korelater biso histoire oyo tangami na kati ya ekolo moko, lolenge na yebaka na koloba ete bango fier ngalo lendo, bango fier ngalo fundu bakokoka te pe makambo boye bazwi yango wapi. Pesi mbote na ngana bino toyeba na kolanda nde tokoyeba na ko découvrir. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa, tomoni na katikati ya émission na biso. Émission na biso histoire cachée. Toyeba na ko beta masolo oyo ebombama. Masolo oyo batu mususu bayebi te. To ba mutu moko asengaki ete na kati ya émission na biso toyamba moko na kati ya ba ekolo na biso na kati ya Congo. Yango ngana ngamoko na ko sepela ete o se présenter kombo na yo pe opesa ekolo nini oyo yo ozali. Merci papa. Kombo na ngai Kae Kalekeno. Nazali ekolo Mupende. Kombo na yo Kae Kalekeno. Lekeno. Oza moko na kati ya bapende. En tout cas vraiment merci papa pour la réponse na yo. To côté na kati ya histoire na biso. Biso to yo kaka bapende. To kaka o mupende. To yeba kate bapende yango. To na pota to yeba histoire ya bapende. Bapende bauta wapi? Bazalaka banani? Et comment ndenge nini ke bapende baye bana kozala na kati ya Kinshasa obe na kati ya Bandundu. Relater biso na histoire. Papa Mupende azali peuple moko oyo aza populaire. Origine ya Mupende eza normalement outa. Oh. Bapende bino bouté bino de Angola. Oui. C'est que boza ba congolais te, boza ba angolais. Non. Alingi na koma na place par rapport à la question. Mupende aza d'origine na ye, mais bandele ya mokili. Mupende bazali na Angola. Précisément na Malangi. Taki Malangi, oyo bandeko bayebi na Angola, bayebi eza Lunda Nord, Lunda Sud. Mais biso sikoyo bapende to utaki justement na province ya Malangi. Bazalaki na Angola kitwanji, isika bapende bazalaki. Tango bitumbelekanaki kuna toye kolongwa. Ba mususu batikali na Malangi, ba mususu toye kobima na Congo. Papa, excusez. Malangi yango eza na kati ya Angola ou bien eza? Eza penza province de ndenge Bandundu ezali, ndenge nani Congo central ezali, ndenge Kasai ezali, ndenge Malangi pe eza province moko na kati ya Angola oyo babengi nani Malangi. Eza na kati ya Angola, eza te na Congo na frontière te, eza penza na kati ya Angola. Malangi ezali province oyo ko se retrouver na kati ya mboka ya Angola. Justement. Nde bino nde bapende bo uta nde kuna. Justement. Bon siko esalaki ndenge nini ke bino ndenge lobiki bo utaki na Malangi na kati ya Angola. Bo baki na ko se retrouver na kati ya Congo andenge nini. Tango bitumbe yaki na Angola. Yango nde tolongwaki na Angola tosali migration ba mususu baye na Congo. Tango toyaki na Congo guerre esili toboyaki biso nyonso tozonga lisusu Angola. Baoyo batikalaki kuna. Baoyo bayaki yango totikala mbala moko na Congo. Guerre yango ebandaki nono ezalaki biti ya nini? Guerre ezalaki biti ya ba dispute ya ba pouvoir entre parti ya UNITA na parti ya MPLA oyo eza lelo en place. C'est d'origine ya bapende to ba kibuzana bino ba congolais mais bo utande Angola. C'est que botito to ba bino bozala de nationalité. Boza ba congolais pe boza pe sima ba congolais. Eza ndengwana, justement eza ndengwana toza ba congolais toza pe bangolais. Ba oyo to ya na Angola na Congo toza ba congolais. Ba oyo baza na Angola baza ba angolais. Oyo pe aza na Angola soki alongwe aya na Congo aza considéré na Congo. Eza na bamboko eza na Congo awo. Na Angola pe soko ke yozo kutango par exemple bagungu eza na Congo awo. Eza territoire na kati ya Congo. Soko ke na Angola ozo kuta pe gungu mususu na kati ya Angola.
bungo oyo ezalaka awa na kati ya Congo na bandundu bongo ti na bongo penza na bandundu bungo yango mpe eza supe na kati ya Angola eza penza bongo seke na Congo mpe baza mpe na Angola baza mpe na bapende bazali ebele mais oyo baza bakongole te baza mpe kaka bangole mais baza bapende mopende alongwa awa na Congo ake na Angola aza Angolais alongwe na Angola ye na Congo aza Congolais ah bino bien seke boza na bakakelete mibale te oui soki naza na Angola na kozwa awo wana mpe aza na Angola soki aye na Congo akosani akozwa po akokuta bandeko na ye mpe sikoyo na kati ya bapende na kati ndenge boza bapende tomonakaki na kati ya bamboka mpe ezalaka nayebi te toloba nini bon bapende bino bozali na minute oyo boza na province nini ya bandundu boza na province ya kwangu be boza na province ya kwili justement pende aza na tous les provinces wana otangi soki oke na kwili pende azali neti gungu wana nazoloba eza na province ya kwili soki oke na Kasai mopende azali soki oke na kwangu mopende azali na basecteur ya mokoso na kwangu pende aokipe uniquement secteur ya mokoso ezali nde secteur ya bapende eza na kwangu na kwilu gungu mobimba eza bapende na Kasai bango na bango so ndeti yo oza mopende ya wana ndenge naza boye naza mopende ya kwangu précisément ya secteur ya mokoso oza mopende ya kwangu secteur ya mokoso chefferie na yo eza nini chefferie na ngai eza Kianza chefferie na eza Kianza village na yo eza nini village na ngai eza Malembe village na yo eza Malembe na kati ya village na bino mpe makambo oyo ezalaka ya makambo ya chef coutumier oyo ezalaka na bamboka mosusu na kati ya mboka na bino mpe ya bapende wana eza mpe kaka ezangaka te eza na mboka ezanga mokonzi ata na Kinshasa toza na mokonzi apart président toza mpe na mokonzi aza neti chef ya Kinshasa azali siko na kati ya bapende ndenge olobi wana bosalaka ndenge nini soki bolingi botia motu akoma chef coutumier bosalaka ndenge nini toza na baprocédure tosalaka neti lelo na kati ya mboka na biso toza na motu tozobenga Kianza oyo aza chef coutumier mingi oyo eza Kianza kashika kombona soki akufi kaka na meme bafamille wana soki eza bafamille mibale misatu bie 5 oyo bakotaka libokonzi wana obenga na basangani kutani baponi no toponi par exemple ngai nazala moto vi baponi bitu na ngai bitu na ngai na bien na bato moni naza moto naliaki ndoki te bamoni peke naza capable na kogere peuple bakopona ngai balobi no na minute oyo nde tozopesa responsabilité ya mokonzi bazwi babiloko nyonso oyo bapesaka mokonzi bapesi ngai balubula biso tobengaka bakane oyo biso tobengaka mo wangu bashapo ya libokonzi bapesi ngai navandi batienga na bamokosa na maboko navandi wana na bandi kokamba fami bandeko nyonso ya Flemon HD bozomona makambo ya boye bozomona badécouverte ya boye bozomona chaîne mosusu te kaka na Flemon HD boyeba na kosabone massivement tozali mpe tokozalaka kaka bosala lokola moninga abengaki atindi biso ke toyamba moko na kati ya mikolo na bango yango lelo toye kokita awa toyambi moko na kati ya ekolo ya bapende yo mpe moto ototala biso mukongo muluba muswahili muyanzi muteke muyombe mumbala muyungani nani sala lokola ndenge moninga na basalaki abengi biso toyeba na kita totuna moko na kati ya bapende yo mpe sala yango okomona pe tokokita okoyeba na kodécouvrir émission na bino lelo tosukisi awa mais avant tosisa tozotala démonstration moko lokola obike bango bakataka mutu ngana ndimi asala soka ata kokata mutu te asala kaka démonstration moko bomona ngo ndenge ezokende napesi mbote na ngai ya suka epa ingénieur Beryl Sakweno ingénieur Beryl Sakweno et patronne madame Dembo Wembo maman Mimi Kaiba boss César Soua yabino yango star Bergino Malu mobali moko kitoko mobala mandefu tala démonstration onde uzoleka mekanga moi loko moko boy pona ndima yo batala ba mona na kosala ngo to bolingi bomona ngo bandeko dans 2 jours beaucoup kaka na chaîne oyo na ko démontrer bino yango na ko zala uniquement pour na démonstration kaka yeloko wana c'est que bon continuer ko la émission oyo ezali premier volume deuxième volume so ekozala kaka pour na ba démonstration pour na émission lelo tusukisi awa bye bye.